vraiment appelé mon santo mbote na balandi nyonso ya émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Merci na tutu ba olanda ngai maman Francis Kabalenda oya yela rabino ba vérité. Tant ba bi émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité mais c'est la vérité. Donc awande vérité ezali. Soko lingo ba vérité oye na balenda News TV nde okozwa vérité. Nde eko awande esika elamusaka ba mémoire ya bato. Awande esika oyo kozwela sagesse spirituelle. Aba bébé spirituel bazala ate. Do soko landa awa ozolanda landa attention ozali bébé spirituel okokola na spiritualité. Voilà na ye pona kozongela lisusu révélation ona zwaki ya mokonzi ya mboka. Natali ba commentaire bato balobi trop. Bato balobi ke Tata Simon Kimbangu na bino ye azoloba Kabila azonga. Ayebi makambu Kabila sala na mboka te. Ayebi makila o Kabila sopa na mboka te. Ye azoloba Kabila azonga na ndenge nini. Batu mususu o ba prophétie ya lokuta. Ya mwana na ye nanu nazo ni sabina nzela na faire comprendre bino po batu ba comprendre te ba bébé spirituel ba trop. Siko ngana ye po nazo ni sabina na nzela. Hein? Mama balenda ye ko lende la bino. Pour comprendre que révélation nanga ezali direct et pas nzambe nanga. Premièrement na koyebisa bino bomoni bakonzi ya mboka bango te bakobongisa mboka na biso. Bakonzi ya mboka bango te bakobongisa mboka na biso. Na niveau bakonzi ya mboka bazotambwisa na mindele mboka na biso kobongaka jamais. Alors, mboka na biso ekobongaka. Tangu Tata Simon Kimbangu azozoma makambo na ye na maboko. Tangu Tata Simon Kimbangu akogide mboka na ye. Mboka na biso ezali miroir. Tozwi tango mingi ya konyoka ba siko Tata Simon Kimbangu alinga zo musala ne na maboko. Siko yango na moni ke Joseph Kabila obele bozolobela. Aboma asala boya sala boya sala boya. Epa ya nzambe azomona ngote po Kabila se bilaka azana bilaka azomona ngote Tata Simon Kimbangu kiangani azotala nanu wana te po nzambe pe abomaka tapa boma mokiliti mais sikoyo azotala wana te azana ba principe na yepe apesa ki sikoyo tolingi to banda Elaya sika Elaya sika wana nde Tata Simon Kimbangu yebo ko osala guide ya makambo nyonso o ezoya ya malamu. Bandeko bino bomona sika to okende te. Be ona Tata Simon Kimbangu kianga ni ba ventir te ba yesa nyoka za nzambe bozomona ba ventir. Tango ekoki oyo yemo kwa lobi mbongo za mona Kimbangu tangu ifwene basi yadi uka enza ya mvimba lo bakaluvuva mu. Mbongo na ngai Kimbangu tangu ekoki eliama po mokili ezwa kimia. Bino bokanisi ke tangu Tata Simon Kimbangu kianga na zolo bake Joseph Kabila tangu ekoki azonga na esika na ye. Azali mwana ya bilaka ezali mabongisi ngai te révélation. Soki boza na posa ezo betisa bino mitu bokende nkambe za musika te. Révélation. Tango ekoki Tata Simon Kimbangu kianga na linga tambwisa mokili na ye. Bandeko bo comprendre te. Bozo comprendre te. Et puis na koyesa bino so elo moko boye bakango tambolo bake o Kabila te kamboka Kabila za Rwanda mais tata mona ke Rwanda te tata mona ke Rwanda te amona ke Rwanda te amona ke mona mboka. Et puis pe ye ko Rwanda banda alongwa kina kiti ya bokonzi azala aka na Congo. Akena ta Rwanda te. Atonga déjà combien d'appartements na Rwanda? Bino ba société secrète. Po bino fo boyeba ta bobengi Rwanda. C'est que na azana ba appartement c'est ka tonga Rwanda makasi. C'est ka tonga mboka wana. Bande konanga nini kaka. Et puis na koyesa bino selo ko mona rappeler bino. Boyeba kango.
ke onde bol baka Joseph Kabila mutabuma mboka yete mutabuma mboka na biso ebeba dès le début ta ko kasavu kwa kendaka na Palais Royal na Belgique ta ba kendaki ko solola pour na indépendance tata Diangenda yebisaki ye tangu bakotuna bino lingomba nini ekotambwisa politique na bino po l'état c'est mibeko c'est nzambe l'état ezali pouvoir ya nzambe wayaki nango potata simo kimbangu yende mutana na pouvoir wana moto mwindo ozalaka eloko te moto mwindo bokanisa na tango akala tango tozalaka be esclave tata simo kimbangu ayala ye moto aye na politique ya kozongisa moto mwindo na place na ye mais alobi po maloba pe dengenda za maloba tata simo kimbangu tango bozokende kuna lingomba nini oyo bokotambwisela l'état na bino ye azongisaka nini tochala mkatolike et pourtant papa dengenda isaka tango kokende bakotuna yo lingomba nini oyo kotambwisa l'état ya lobaki nini ya ebisi ke loba na bango eza église kimbangiste po église kimbangiste tango wana ezwaki déjà mikanda donc ezaki déjà officiel makambu oyo tobuwa babongisaka na bonzoto ebongisamaka pe spirituellement soki tango akendaka alobaka ke église kimbangiste tonga tozwa indépendance spirituelle tonga tozala bien lobi nasalaki bino émission ya Bouddha ke azali nzambe ya bachinois mais Bouddha bachinois bamonaka ete basambela kaka nini na ye wana image na ye wana na ye kozongo na image na ye kozwa révélation na ngone longa tata Simon Kimbangu kiangani azoloba Bouddha me tata Simon Kimbangu kiangani siko na yebisaki bino nini ke bachinois tango bakoyeba ke tata Simon Kimbangu kiangani azali nzambe ke Bouddha o basambela ke ezali ye bakoya na nkamba koluka ye bandeko botana video bolanda video banani oyo bozomona bafukami moko liboso tata Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu sa divinité yave nzambe ya bakoko na biso oyo kotilisaka pasi na Kongo kotala ndeko nanga yozoli ngososola te ososola mokoli koyeba ke mutu mwindu bafukamelaka ye te pa mindele mais ntango ozomona mutu mwindu moko bazofukamela ye c'est que y a quelque chose qui ne va pas ozokolamuka te ozokososola te yo ozofingaki mbangu okosuka wapi mindele bakomi kolamuka bakokopole ke Bouddha azali na Afrique Bouddha azali na mboka moko boyo bato banegligeaka poso otali mukuse ya Bouddha otala tata Simon Kimbangu otala pena ke parti na yenda tiaka na mboka wana babelelaka ye na kombo wana siko bango batosaka siko tango ezoko ba comprendre ke muto tobela na kombo ya Bouddha ndoka ne vrai na ezalaka Simon Kimbangu kiangani azali na kamba Nouvelle Jérusalem tala kofukama bandeko nanga tala ba chinois bazofukama bandeko na ngai wala bandeko na ngai tala bango ba Yave yaya kumisaka nzambe kumisaka tata Simon Kimbangu kiangani apesa yo chance ya koyeba ye apesa yo chance ya kososola ye siko bozomona ndenge bango bazofukama siko yo moto mwindo ozapesa bayiba esika nao ayitango nga na yeli bino nazoyebisa bino ke tango eza tango na biso tango eza tango moyindo asepela tata azolinga tambwisa mokili siko azotambwisa yango alobi ke tango ekoki ke ex-président zonga na esika na ye tango akozonga na esika na ye nde tata Simon Kimbangu akotambwisa ye siko baprésident biso soki bakomprenaka ke bakoki kotambwisama epai ya mindele te bakotambwisamaka nde na nkamba nde si tozwaki mia kala mais depuis 1921 tata Simon Kimbangu kiangani na nzoto na ye ya Kimbangu ya liputa alobaka yango te baprésident nyonso bozomona ya Afrique bakotambwisama na mindele tito okoma na temps oyo roi moko akobotama akozala na 3 pouvoir botala discours wana te nakoyela bilongo su mokolo mosusu naza nango mpe so otalika na chaîne nanga na YouTube botalika bomona discours wana na tanga yango 3 pouvoirs: pouvoir politique, pouvoir scientifique, pouvoir spirituel. Siko ye moko alobi ke ngai moko na kozala guide ya roi wana siko tango yango tozali kokende yango matata Simon Kimbangu kiangani alobi déjà na biso bana na ya révélé ke tango ekoki azonga na esika tango akozonga na esika na ye nde tango yango nde siko tokotambwisama na bokonzi ya Nzambe Kimbangu
ndesiko tango ekoki tata Simon Kimbangu afungolela biso siko motema malgré ko finga ko chola na bino asosolisa bino peke nzambe bolukaka azani lipara hier ye wana obomona ka wana ye wana sobo kanza ko mbinga mulaine ye azana bataille nyonso akoya na kimbinga akoya na mukuse akotala siko ayesko na nzoto na ye oyo apesa ka pena ba chinois kuna buda nzoto wana siko aye ye wana azana kamba Simon Kimbangu kiangani sa divinité Yahvé azana kati ya trône na ina kamba Nouvelle Jérusalem esika photo kende ko adorer to kumisa ye to sanzola kombo na ye et vous comprendre te ba bébé spirituel bozaba bébé spirituel yango na zai ko isa no bande ko nanga ba chino bomoni nde bazo fukama ba chino bomoni ndenge bazo fukama to yo kana maloba papa lobaki avant to zonga lisusu batu ya ndenge na ndenge bazakoya bazo uta mosika kasi yo biso tovandi awa lo mokote matondo sa divinité Yahvé Nzambe apongudulendo Yahvé Nzambe ame tata mfumo longo sadisi vuluzi kayo yeleko alemba penzoto te kikongo ngana prendre ngo voilà to moni tata boyoki bino bozo comprendre te batu bazo ta musika bazo sosola déjà ke Nzambe wana zali la kati ya nkamba bo comprendre te bo ko sosola te bon tozonga mo mukesu sur makambo ya ba président te ba bozo comprendre te nazongisa bino tangu kasavu bwa yebisa ki apona aloba ke giski mangiste atosaka te place ko tsaka biso na boumbu siko église qui bangise yango mona kaki babimisa koreki papa dengenda bisa chorale ya koreki chorale ya mabondeli banzembo ya mabondeli tokotaka ba retraite pona nini to bima tokota suna boumbu na ndenga spiritualité tokotaka na boumbu na ndenge ya spiritualité makambo nzambe soko belisi déjà izwaka tango na ba 40 ans mata ebele tango la ipo bozonga lisusu bozomona siko tokomi na temps oyo tozwa bosomi po tata Simon Kimbangu tango ekoki mbongo na elia mokili mobiba mbongo tokolia ya Kimbangu mbongo obatisa pena photo ya tata Simon Kimbangu mbongo za mono Kimbangu tangu ifwene pasi ya diuka enza ya vimbalwa bakaluvuva mu mbongo tata Simon Kimbangu tango tokolia ya munde tokozwa kimia ba mbongo o te bozo mona ya mabe ya makila oyo mokonzi wana akotambwisama na guide kaka moko tata Simon Kimbangu kiangani ya mutu akogide ye mutu akogide siku tango akogide nde bapasi na biso bomonaka ekosila po kobonga na biso pasi na biso nyonso eza na maboko na ye ezali na maboko na ye makambo tobona lelo ezali ekokisama deja bongo alors tango tokomi na Mobutu président Mobutu pe yaki président Mobutu azui musala banda ko tambwisa bana papa dia ngenda kaka nini tata dia ngenda zo expliquer azo tambwisa bana papa dia ngenda bien et puis papa dia ngenda ayebisa ki ye po akena la prison comment la tata Simon Kimbangu wana zana no caporal et après comment la papa Simon Kimbangu na prison papa dia ngenda esaki akeno ko mona tata na ye ko bima na papa Simon Kimbangu ayebisi ye akende ko kuta na suna papa dia ngenda zana makambo boyebisa ye nde papa dia ngenda yebisi ye yo kama loba ya Nzambe mikoloko ya okozala mutu munene tango okoa mutu munene kobosa na bandeko no bakimbangiste te papa dia ngenda yebisi ye yo kama loba ya Nzambe tango okoa mutu munene kobosa na bandeko no bakimbangiste te ayoki peti nde mikolo ekoleka ti okoma na tango moko ke Mobutu ekozwa bokonzi na mboka Kongo akobaka nanu ministre nde abia makambo pa ngenda lobaki ekokisami omo abelenge adako benga ye omo po yepe komane Joseph omo lobaki ekokisami ayebise nanu ekokisami te ekokokisa ekutwa kamwe nde ekoleka nde akokoma mukonza mboka tangu ye akoma mukonza mboka bivoila donc maloba oyo ye alobaki kena kokoma mutu munene yangoyo Mobutu asomelaka papa dia ngenda mutuka na bosani kombo nango mais papa dia ngenda lobi na pesa ye nini
aisi bakimbangiste bo na pesa ye nini fallait na na vidéo na mela la vidéo un jour na pesa ye nini papa yo zali balobi yo zali nzambe yo boko oyebi oyo koki ko pesa ye abi na pesa 32 ans de pouvoir papa diangenda loba yango mukolo ezali na koyela bino vidéo wana etango akotaki asalaki oyo asalaki fale kutu papa diangenda basolaki dereke abimisa nzoto ya tata Simon Kimbangu papa Simon tango akufaka donc asalaki kaka neti asalaka na boloko ami bimelaki te soko fois ça les sortie officielle Mobutu falaki asala on fallait annoncer yango na parlement mais abosanaki secrétaire na yabi comment bosani likambo alobi comment na kobosa likambo c'est que au moment tasali kenga na bosana nde papa dengenda ko yebisa ye obimisi tata nanga na prison te betika na yo akobimaka après 20 ans eza problème te mama ka monza belo soki temps wana esimbi te ekosimbaka me kozwa temps akobimaka après 20 ans nde tangu Joseph Kabila yaki papa na biso nde sikoyo tellement ke nzambe ataka mokonzi nyonso azana tina tela ye na bokonzi aleka wana po yoko accomplir mission biso toyebi te biso to ba mpofo to monaka te po yoko accomplir mission soka accomplir mission wana ke tango ekoki akeye atiki place ezali mabongisi ya nzambe tango papa Joseph Kabila ye koya yende mutu abimisaki tata Simon Kimbangu na prison tosalaki feti bomona na mbanza ngungu yindaka tata Simon Kimbangu kiangani alobi oyo akovote te na tango wana pozo bokonzi oyo akovote te suki ya mutu na ngai sala nini ekovote ozoyoka na ndenge alekaka pe azupe mbula nyonso oyo azwa bango bazoba mbula ebele po bameritaka bapesaka bango cadeau ya kopesa Joseph Kabila azwaka cadeau epa papa diangenda avanda na ye même président ya Brazzaville azwa cadeau papa diangenda yese yo penza mutu akolongola na pouvoir te okovanda wana po asalaki eloko malamu akoyela bino histoire wana bomote ti lelo azalaka wana okovanda mutu akolongola na pouvoir asa te ti okolemba yango omonaka ti lelo azalaka wana yango bomonaka ti lelo azalaka wana président Brazzaville tangu to ekoleka bakonzi ba ekoleka balekaki wana ka ba ko compliquer mission kaka pona ko comprendre balobani lingala e modeus meu Deus pona ko comprendre non sei donc bon comprendre kaka mission so basilisi mission na bango bakei président so tozani lelo président Félix yepe ayaki pona mission aya kotia date ya lesisa vule koma officiel ye nzambe nde aslinga kia koma mokonzi po ya aya kotia date ya lesisa vule koma officiellement et koma officiel ezate ke ndenge bozolo bato oh Félix président Félix apesi bino lesisa date ya lesisa vule komi officiel oh azo sala te apesi bino date wana bozondima yete yete mutu apesi date wana bandeko yete nzambe nde apesaki ye charge wana yango nde apesaki ye esika wana po aya kokokisa makambo wana epuis ke soki mpe asalaki oyo ye asengaki epai ya tata kopesa mpe mikolo ebele po tata apesaka nde bakado akovanda mpe bambula ebele mpe akabeli na ye me ye te mutu akokotisa biso na tangu ya bilaka po tosepela me akoloba mpe ke topema nanu tonyokama nanu alia na ye apesa yata mwa 20 ans moko boye pe soka bia pesa ya kopesa ye aya po nzambe aza bongo po tata nange na pesa pap nani Mobutu président ex président Mobutu apesaka ye 32 ans akoki mpe kopesa ye soki arespectaki o akepe epai ya papa Simon Kimbangu kiangani nde toloba totia na kibonzambe na ye a part ki azoswana mokolo moko boya mikitisaka longola ta chapeau engenge ezala déjà ke malamu déjà et puis alakaki akotonga route nzela wana ya route de la passion o tata Simon Kimbangu atambola makolo wana omoni nzela wana ezali nzela ya bikamusi eza na makambo ebele ba chose caché ebele alakaki akotonga nzela wana po eza na biso atongi nzela wana te ya abosana kutu makambo wana na mutu mais soki akokisaka ata oyo aprometaki azonga nkamba
azala ta pembeni ya batata ndenge ayilobaki ke baza na basekret soki alandaki ata bango azwaka ata mayele wana bayenga bakabela ye mwa mikolo ebele na kibokonzi mais tellement ke ye mpe akomprenaki na ye mpe te akoki kokende mingi na mindele ekanisi mpenza ke pouvoir eutaka nde mpa na bango papa bapapi mpa banani bango kuna eloko te visibilité ya pamba eloko te eloko beuta mpa na bango te bango eloko euta mpa na bango makila koya kosopa nde makila mokonzi akokotaka okoma kotambola na tapis vert bandeko ya pouvoir ya nguya mokonzi oyo akotambola na tata Simoki Mbangu batapis rouge nyonso ekolongwa po tapis rouge se makila bozoyoka nga napesaki juste témoignage bino boye bokomi koloba ebele mais bozo na basagesse spirituelle te bozo comprendre te manque de sagesse spirituelle elobisaka bato bilobela toza babantu towana basekret na biso bonkoko na biso evani na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem bapouvoir ya bonzambe evani na kati ya nkamba Nouvelle nulle part ailleurs na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem bozoyebango te bwakidiba bokomprendre te bwakidiba bakonzine so ministre neso bakokana bakota kokende nkamba te bazo bateki makambo nde bomba mikuna eloko bokenda koluka bana bamboka wana eza nango te bana bango ne loko te opak ona bana eloko te bana bonzambe te bana bonzambe te okabila aboma bokasi mokonzi nyonso alekaka tellement ke batambusamaka na mindele bakotaka na bascience balekisaka kaka bato mutu mosu okolekisa na koboma ya boye te mais monaka kote moko bato bakufaki ye kote moko makambo esalaki ye kote moko esali esalamaki ye ezoleka na ndenge ya makambo ya kibokonzi bato nyonso batambwisaka balekisaka kaka makile esopanaka nango kaka alors tozokota nde na ntango oyo nzambe abongisaki mokili na ye etambwisama tozokota nde na ntango wana tonyokomi mingi bandeko kongo ezokende na kobonga tomokende na suka ya likambo suka ya likambo bana ebelemi tokomi na suka ya likambo tokomi kokende mboka oyo bato baniokwami mingi nzambe asalaka makambo na ye na ntan na ye apesa mo apesi nanu bato mosusu bino atiki bino nanu ayebi ke baoyo baza bana na nga bakoniokwama me nakosepelisa bango na suka ntango bakoniokwama totikela nanu baleki po bokonzi na biso ekendaka na ntango ya Jacob na Esau. Jacob azwaki bokonzi ya yaya tata alobi ke salela leki yaya salela leki deki mpe akosalela o yango omoni ke baleki batombwama siko ntango ekoki tozokende na ntango wana baleki wana bakokita yaya siansi ya bondoki eza na pouvoir te na miso ya nzambe so abia détruire yango na minti ya kotanga meme na mbula akwesa babiloko na bango nyonso esili so abia détruire yango na minti ya kotanga akodétruire yango bozoyoka siko tokoma kota na ntango na biso ntango ya tata Simoki Mbangu esala adondwa na mokili na ye adondwa na mokili na ye bocomprendre moni batembe botiaka bofingaka ekosila bino surtout baoyo bafingaka tata alobaka baoyo bafingaka bakokende matabisi bokosuka wapi suka na bino ekozala nini mokili eza mokili ya tata Simoki Mbangu kiangani ye nde kolo mokili ndeko nanga ye nde kolo mokili bona place ya kokende te yango ntango nalobelaka ye na yaka avec nguya ya tata mpona nini na yebi esika na telemeli nzambe balekaka ete tata Simoki Mbangu aza ya suka nkonza likolo na se plafond donc wana moko te akoleka likolo na ye mpo azali nzambe mokokisi wa bilaka siko ntango ndako mokokisa biso bilaka oyo alakaka biso na 1921 akomi kokokisa yango ntango bino mokasi ex-président biso Joseph Kabila ntango akoleka na esika oyo akoboma ntango wana ekozala lisusu te ntango wana ekozala lisusu te ekomi na ntango tozwa kimia ekomi na ntango tozwa pe tosepela ekozala lisusu te mpo baprésidente batambwisa mokili oyo batambwisa ye moko nzambe tata Simoki Mbangu kianga natambwisa yango tellement bofinga kotolelekaka mingi yango mo tolelaka tosufaka bitumba kolela pasi esilaka te mpona nini po bososola te pasi ezomata bino bozaka Jésus viendra bientôt pasi ezomata mais bozaka kaka Jésus viendra bientôt yaya
tata simo ki mao ki ngani mokonzi ya likolo na se azali na kamba Nouvelle Jérusalem atala rabino kabo tala ba zoba o ba comprendre te tout ba zoba biso nyonso to ba zoba biso okuto kwa mayele mais bato nyonso bazali ba zoba po ba comprendre te ke nzamba azali. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance mais bo comprendre te ke nzamba azamuto etali bino biso déjà to yibi yango na zoyesa bino ti bozoloba boloba wana mpona nga ni sho ni fra o bozofinga bosa obosa ni sho ni fra nga naolandaka nzambe na nga tata simoki mbango kengani aveuglement nazolanda ye kaka aveuglement ka ndenge azotambwisela nga ndenge kaka nazokende mabondeli ebele kaka kokumisa ko adore po azali nzambe nde pa azali kopambola azali koguide ngai. Donc c'est ça bino bato bozoloba mingi boluka bozwa sagesse spirituelle potanga na yekoloba makambo avec spiritualité naoloba nga na sentiment. Donc c'est ça nakotia na nzembo nzembo oyo yango nde esala nguya tata simoki mbango kiangani okomprendre nguya tata na nzembo oyo. Yoka mobimba mo kumisa yo kimbangu kimbangu kyangani olongi mokili okokisi wabilaka miloba na yo ekoki koleka desini yo kosala ozali nzambe kati na bato olikota ya baino miloba na yo ekoki koleka desini yo kosala miloba na elekaka te kine kosalema kati na bato mobimba biso na bango batali na Yerusalemi esika yo nzambe wa banzambe osandi elombe na kombo ya Simon Kimbangu kyanga mokili mososo nete inja ezali na yo pesa kimia mabota maso machali kozuka yo mamola monene na yo basepela tango ekokitozwa kimia bomona monene ya tata simoki baokyanga inene bainga bazali kozela liloba na yo kimbangu ozali konguluma luya mayele bato mayele sili mokile ningani bokompoete mokile ningani makile ezali kosi bato baolela bato bakoka te nzambe wana aza wapi tata simoki bonke ana ningisi mokili mpo na kanda bokompoane yo te bokokososola ye te botalisa na nkamba esika nzambe avandi plasi lobiko na biso ezali ye mokanda betaka biso fimo yango abona tokotaka na bowumbu mpo na nini kozanga kotosa kotango oyo eza ntango tozwa kimia mokonzi ya kimia avandisi mpo na biso elongo bazali koluka yo na monene na yo basepela yamani pesa kimia mikili miso nechali kozanga yo na monene na yo basepela mokili moningani mozali konguluma anuya mayele masilie yangani olingisi mokili ozali nzambe olongi mokili ntango eza ntango tata simoki mbangu bazali nzambe alongi mokili ozali nzambe olongi mokili ozali nzambe Ozali
Solo abongi na lokumu toyembela ye Okoti wa kembo Solongi solo Tolongi mokili Naka Pierre tolongi mokili Ya bolanda biso Tozana nzambe la biso Omwe koyeba nzambe Comme ça biso Pierre Tolongi ye Mokili Tolongi mokili Yone mokozi Yozali nzambe Yone mokozi Yone mokozi Yozali nzambe Yone mokozi Solo tango ekoki Tango ekoki Solo tango ekoki Tango ekoki Akota masomi kini Koya moluka kimbia na shamba Weke omo motivo Kini omani kuna na shamba Mutambe kotonda Solo kapa ezoni Gana kemozana Omoni chakembo Mutambe kotonda Solo kapa ezoni Gana kemozana Kapona kino baenga tata tuma ngolongo libo bohungu me boko ye baeke bopinga ga e botola ga e baenga bongela ga nzambe wale invisible mona la gate bomona ga jamais tabe nzambe o molimo mona la gate bono kuta sala sibone ba ko dore ba shirwa ozela ga nzambe wana bokozelaka bokozelaka bokolemba oyaka te nzambe yo bakasi oyimba okyanga bandeko tata Simon Kimbangu Okiangana azali nzambe azali mokonzi yende mokokisi ya bilaka yende nyonso pasi na biso ye ayebi tina pourquoi toyokaka pasi kufa nyonso amonaka na ye aotala biso kaka asa toza na nzambe me tonyokamaka mpona nini mpo tobeyelaka ye na nkombo na ye te mpo toyebaka ye te tokokaka kotosa ye te tofingaka ye totsolaka ye tosekaka ye botolaka bobosani ke yende mtanyoka mipona biso yango mona passion nyonso tomonaka siko biso akimbangisa te tokobikisa bino pokolela na biso babondeli na biso nde esalaka mpo nzambe ayokela bino mawa po bobika. Voilà, merci beaucoup na tutu balandi ngai. S'abonner, maximiser, kobosana ko liker te, kobosana ko commenter te, kobosana pe ko partager te. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Merci beaucoup. Ciao.
mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Mokili